La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko tu o bolingaka ya bino Ursile Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino esika nyonso bozali kande tolobaka. Bonjour, bonsoir, yango edepandaka vraiment na air oyo okolanda émission tope analyse na biso. Bandeko na nga kotambola toyeko kutana na video moko o bazolobela liwa ya Koffi Olomide na papa na biso Fally Ipupa otoyebi. Alors bandeko eza vraiment likambo moko oyo etike biso oyo etindi biso toya liboso na bino toya kosola na bino toya kolobela mingi problème yango. Alors avant to kota na mozindo ya mama na likambo, avant to banda penza kolobela likambo na préféré tolanda vidéo o ensemble na bandeko bolandaka biso. Na préféré vraiment ensemble na bino tolanda na nu vidéo oyo tolanda maloba oyo ezobima na vidéo oyo après ngana bino to continuer analyse na biso. J'espère que likambo ya Koffi Olomide eza na prophétesse moko, prophétesse Rebecca. Et na prophétesse moko esi aya alobela likambo o ya Koffi Olomide na réseaux sociaux. Et na prophétesse moko aya déjà abimisa déjà liwa ya Koffi Olomide na réseaux sociaux. Alors car ndenge za biso ba congolais boyebi biso bien tondimaka likambo te toyaka toujours koloba soki prophète to prophétesse moko bodo soki ka prophétie ebimi congolais ndimane likambo te toyaka ko telemela toyaka koloba mais soki tolobi to kende pai tozonga epai ba prophétie pona makambo ya Koffi Olomide ezobima ebele. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Soka ezaki mutu moko ndazo bimisa ba prophétie wana tolinga toloba ate mutu azana elukuta ndenika ye azoya kaka na ba prophétie. Mais prophétie ya Koffi Olomide ezobima na mutu moko kaka te. Prophétie ya Koffi Olomide ekomi ko bima na réseaux sociaux na batu ebele. Et comme il bima na batu ebele donc on veut dire batu ebele ba oyela biso ba prophétie na réseaux sociaux pour na Koffi Olomide. Alors to lancer un message na ba Koffi fil to lancer message beaucoup misera Koffi ba message autant ezo bima na réseaux sociaux. Toloba toujours Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzamba koya alobeli o likambo a mutu boye alobeli o likambo a mutu à travers muto à travers des missions auto salara. Beaucoup miselara Koffi message. Ce que ça message que nzambende alingi bongo. Ce que ça poto mona maman na biso prophétesse Rebecca tangwa yaka en ligne, tangwa yaka na ba prophétie na ye alobara bien que Koffi nzambe ana posa na ye abongola motema. C'est le moment que Koffi a changé. C'est le moment que Koffi abongola motema prophétesse Rebecca ayaka alobaka eloko wana. So na romeka kozonga sima na kolukela bino vidéo wana ya prophétesse Rebecca. Ayaka alobaka na biso eloko wana ke Koffi ameka kozonga penza sima ke Koffi ameka
kolukelo nyanzambe na ndenge penza ya solo, alukelo nyanzambe na ndenge kimia, aluka vraiment elongi ya nzambe, abongola motema, pour que lobi na ye ezala bien po akomi na mikolo mingi te. Alors to sala ke mission na ba kofifi lebele bayaka ba fingaka, ngalo ba toujours, soki bozui prophétie moko boye, soki bozui mutu moko boye aye a prophétiser likolo na yo, alobi maloba likolo na ondero nanga, prophétie ba néglige yango te. Prophétie ba néglige yango te, quel que soit un vrai pasteur ou faux pasteur, prophétie ba néglige yango te. Mais Koffi Olomide ba prophétie oyo ekomi kobima ebele. Ekomi kobima ebele penza ebele bandeko bazolo baka ke non Koffi Olomide namoni liwa epa ya Koffi Olomide, namoni liwa epa ya Koffi Olomide. Soki tobito landa penza bien Koffi akomi na suka, Koffi akomi kosila. Soki tobito landa bien Koffi akomi na suka, Koffi akomi pena kosila. To mona video e circuler na internet, mama si azotia ba fiche ya ba concert azotia ngo partout na ba mir. Mais kalezaka bazaka na batu o babanda kosela ka bangwango, mais tomoni mama si moko azotia ba publicité na ye, asala ba publicité ba concert ba nango. Alors gaz o Koffi alara nango kala eza gaz te o Koffi nango lelo. Na betela bino lisola Weranson, mukomsu na lobaba tuloka ba Weranson ata asali 3 ans, 4 ans, 5 ans. Abi misalbum te, mais Weranson soka lancé concert au monde a plein à craquer. Na lobela ali kambwa Weranson, to uta au monde Weranson a sala ba mikole bele ba musique e beta marate. Mais tam Weranson a yeko lancé concert na matadi, to mona randenge batu bakendaka. Alors ba Koffi Olomide ba musicien moko ya kala na mboka Congo. Koffi Olomide a musicien lelote, a musicien moko ya kala. Alors ceux qui ba prophétie et comme ko bimaka boye ezara malamu mingi te. Et alors malamu mingi te. Prophétesse Rebecca ya abimisa prophétie. Biso to kanisa ka loko ezaka prophétesse Rebecca, eza moka ye. Ayeka abimo boyebi ba prophétesse amunde bazalara. Mais tangu toye koyoka yango lisusu pas 2 ou 3 prophètes. Tozongi simatolobi non. Eloko il faut ele kaka na TV. Eloko il faut batu bala musa conscience ya Koffi. Oza muto lingara Koffi. Oza muto lingara Koffi tant que aza star na yo. La moussa conscience ya Koffi. Partagez émission oyo. Partagez message oyo. Eko me la Koffi. Nzamba ebilo lenga loba. Nzamba koyo lakisa ipa na yo mokote. Me ake ko lakisa pa ya batu mususu. Ba message ezo bima trop. C'est le moment. Bazongela, baba salela nzambe. C'est le moment bazonga na makola nzambe. C'est le moment basenga bolimbi c'est pas nzambe. Na message on otela bino. Nasir, tu appelles un message pour na papa na biso Fally Ipupa. Mais quand ndenge zalaka tokoyi ko sangsa nyos à la foite, toroyela bino message ya Fally Ipupa. Pour le moment tolobela na Koffi. To continuer na Koffi. Peut-être attends lukana tie la bino vidéo wana boyoka elo ni balobi po na Fally Ipupa. Wana boyoka muna na bino. Alors bandeko bolandaka biso nzamba lola pambola bino soeza okuti biso na moi kande tolobaka. Bonjour, bonsoir pour na bandeko bolandaka na butu yango dépendre na ero kolanda Ursile Bo Telwa TV. Alors ndeko nanga zwa penza tan ya ko partager message on alina na lancer sikoyo na otela bino bolanda video eza kutu audio te toloba te eza audio po eza video na otela bino bolanda video oyo. Alors bandeko bolanda biso zwa tan ya ko partager les biso video oh, s'il vous plaît. Partagez les biso video na Facebook, partagez biso video na WhatsApp. Partagez les biso vidéo na Messenger. Donc, partagez vidéo partout et pas yope o vidéo o eko kutana na bandeko ebele. Tolobela message oyo eko mela ndeko na biso Koffi Olomide. Eko mela ye. Soki bango, pona bike bango bazala rapena banzambe na bango o basambelaka. Toyebi ke bazala pena banzambe na bango o bango ba fréquentaka o bango ba sambelaka alors bakende ko revoir makambu na bango.
Na olobake prophétie oyo na yo ki yango déjà par 4 personnes. Prophétesse Rebecca aya nango, prophétesse moko ya Mali aya nango, batu ya ba pays ebendeti o na tela bino aza congolais te. Amutu ya Congo te. Mais batu ya ba pays ebele ba oyaka na ba prophétie concernant Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est le moment. C'est le moment. Luke longia nzambe. Soko na masumu moko sala. C'est le moment ya confesser. C'est le moment ya osenga nzambe bolimbisi. Peut-être nzamba oluka benda yo kote na e. Tomonaka o esalamela Dakumuda que son âme repose en paix. Tomona nini o esalamela Dakumuda. Dakumuda zaki na mokili. Dakumuda zaka na azaki ko louer nzambe te. Mais après quelque temps, tant ngonga na ye kokaki, nzamba benda ki pour ka servir, nzamba benda ki pour ka salela ye. Izaki ngonga Dakumuda kokaki. Alors bande konanga tolanda vidéo ou yonote la bino, partagez l'émission, aimez la vidéo, so pour s'abonner, activez la cloche à notification, nzamba lola pambula bino tolanda. J'ai vu beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai vu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours, d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. Vous allez le voir. Beaucoup de choses exposées en RDC. Et j'ai vu la mort suivre 2 personnes, Kofi Olomide et Fally Ipupa. Si vous avez le message pour eux, il faut leur dire, je ne sais pas si Kofi Olomide est de la RDC, il faut leur dire de se préparer. Kofi Olomide et Fally Ipupa, j'ai vu une maladie chronique les prendre et je les ai vus morts. Priez pour eux. Mais la RDC en général, j'ai vu beaucoup de secouements en RDC. Politiquement, économiquement et socialement. J'ai vu beaucoup de changements en politique de la RDC. J'ai vu beaucoup de révolutions, de manifestations en RDC. Ça va commencer bientôt. Ça peut être dans quelques jours, d'ici maintenant, quelques semaines d'ici maintenant, ou quelques mois d'ici maintenant. Dieu m'avait donné un message sur un musicien au Congo. Après ce message, ils ont commencé à injurier, à insulter. Je vous dis, ce que Dieu fera dans la vie de ces musiciens va bouger le monde entier. Il va les frapper à un niveau, ça va bouger le monde entier. Deus deu uma mensagem sobre músico no Congo. Saiba que esta mensagem vai mover o mundo e vai admirar muitos. Parce que ces musiciens mondains est là que pour insulter les Porque esse serviteurs. músico está ali para insultar os Banaliser servos de la Deus, puissance de Dieu. banalizar o poder de Deus. Et arrive même à un point à dire dans ce pays Congo, dites-moi une seule chose, que la prière a déjà donné la solution. Même Ele un. chegou até no nível que disse que
Diga-me, num país do Congo, se esse poder já fez alguma coisa, ou mesmo só uma coisa, no nível... Le Dieu qui a utilisé des prophètes comme Kimbangu dans ce pays. O Deus que utilizou o profeta Kimbangu neste país. Le Dieu qui a utilisé de Alexandre et Dinabala dans ce pays. O Deus que utilizou Alexandre e Dinabala nesse país. Le Dieu qui a utilisé apôtre Scatena dans ce pays. O Deus que utilizou apóstolo Scatena nesse país. Et toi tu dis, même pas. E você diz que une seule solution que la prière a donnée dans ce pays. Nenhuma solução que a oração deu neste país. Ton temps est accompli où Dieu va s'en charger de toi. O teu tempo chegou que Deus vai se encarregar sobre ti. Yes, Lord. Je le parle encore pour la deuxième fois sous l'onction du Saint-Esprit. Tout Congolais craindra et dira que Dieu a envoyé un envoyé en Afrique. Eu falo segunda vez sobre esta unção. Shalom Pepe de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na ye lisusu ko passer message oyo nazwi yango déjà deux fois. Moko nazwaki yango année passée. Mususu na uti kozwa yango na début année. Na lobaka message oyo mais na lobaka kombo te. Et Seigneur a tindinga cette fois-ci na ibana koloba pe na tanga kombo nazolo bela popo ya papa na biso Koffi Olomide nazala moyen mususu ya ko transmettre message oyo te yango na leki nzela ya video oyo pona koyebisa papa na biso Koffi Olomide. Premièrement, na ye te pona kosala ba vie, mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Parce que na boyi na mema fardo moko boye oyo lobi ekoki ko memelanga ba problème. Parce qu'on se manque pas de Dieu. Na boyi na za lokola Jonas onza mapesa ki mission akene na Ninive. Ayebaki ko détourner na ye mission onzambe atindaki. Et na tomboli Bible nanga nazoya te pona kosala ba vie po ba monanga nde na yebi koloba mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Année passée nzamba lakisaki nga namonaki bato bazolela et namonaki elongi ya papa na biso Koffi Olomide bato bazaki kolela ye akufi. Et année oyo nzamba lakisaki nga namoni papa na biso Koffi et namonaki ye azalaki à côté na mwana mwasi moko etu pembeni et namonaki esprit ya mwana mwasi wana ezo réclamer et na mitungisamaki pona message oyo na binzambe pokozo lakisanga makambo et nzamba lobi na nga na yebisa na papa na biso Koffi Olomide a lukelongi ya nzambe. Message oyo nazoloba ngo avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réserve. Nzamba lobi na nga na yebisa papa aza na posa ya ami na ye. Aza na posa ya ami na ye. Parce que namonaki vraiment temps ya papa komi mukusi. Pe namonaki papa kosala vraiment crise. Et na crise wana ememaki na liwa pe liwa na ye bato balobelaki yango vraiment makasi. C'est pour cela Nzambe alobi na yebisa na ye aza na posa na ye. Nzambe aza na posa na ye. Na boyi kokota ba détail et mutu nyonso oyo akolanda message oyo pour partager yango ekomati isika ya papa Koffi.
bandeko nanga na si bouti kolanda la famille bolandi bino nyonso prophétie o ba pesa ki po na papa na biso Koffi Olomide. Alors prophétie wana euti na munoko ya mutu moko te ebimeli na minoko ya batu ebele. Peut-être ba vidéo ku bomoni to tcheli bino eza peut-être ya batu soki 3 personnes, mais à part batu wana o to tcheli bino ba vidéo eza na batu mususu pe bazwa ki peka ba prophétie po na Koffi Olomide. Alors to boya ka prophétie te to ebike na mboka na biso Congo tozana ba prophétie ya lukuta ebele lelo ba mabala ebele kufa lelo ba famille ebele panzana à cause ya ba prophétie ba prophète lukuta ba na mboka na biso ebele. Alors yango komisa biso to yebaka lisu te nani azopesa vraie prophétie nani pe azopesa faux prophétie. Pourquoi to yebaka te à cause ya ba prophétesse to pe ba prophète o babima ebele na RDC Congo. Alors, tangu nzamba lakisaka ba prophétie mususu, tangu batu bayaka na ba prophétie mususu, tolobaka nini, esengaka penza nini, ndeko ba pesi prophétie, ndeko mamutu bazweli yo prophétie, luka yo moko okota na mozindo, luka yo moko tu na nzambe, luka yo moko sola na nzambe na yo, si réellement, soki eza penza ya solo, ke prophétie wana o ba pesi, eza ya solo kota na mozindo ya mabondeli nzambe alola aolakisa yo moko. Nzamba aza na droit, ana pouvoir, ana capacité ya olakisa yo moko prophétie ya likambu na yo. Alors mingi baboya kakondima bato ebele ba musicien ebele so bazoli bango prophétie baboya ka preuve ane ke prophétie ya Koffi Olomide e na papa moko abimaki wana aye koloba loba maloba ebele papa na lobi vidéo moko eza 4 minutes. Alors natiela bino vidéo wana tolanda toboya ka ba prophétie te. Nzamba capable ya ko révéler mukolo prophétie moko ba révéler prophétie nao mais tangu penzamba omonisa likambe pa ya batu mususu yo muto nzamba zo monisa ezala ya soleze ya lukuta senga nzambe alakisa yo moko yango ndezala qu'important mais soto bito landa pento ke na normalité des choses prophétie ya Koffi Olomide toki yango mbala ibele o eza première fois te to yoka prophétie ya Koffi Olomide toki yango mbala ibele na réseaux sociaux. Alors to partager vidéo oyo ekomela mama si ekomela Koffi Olomide ekomela bango penza bazwa penza ba prophétie na bango en considération et ozala mado ba considérer bazonga en considération et ozala vraiment malamu mingi na otela bien tolanda papa moko aeko défendre Koffi tolanda epé et ozala malamu mingi. Partager biso vidéo tela biso j'aime nzamba lula pambola yo tolanda. Bonjour la communauté, na moni vidéo moko ya maman moko azali kobibenga prophète asaleli Koffi Olomide vidéo ndenge nzamba solola ki na ye depuis l'année passée amonaki batu kolela Koffi amonaki na mwana mwasi moko ala ko réclamer soki liwa ya Koffi biloko moko ndenge wana na maloba na alobi on ne se moque pas de Dieu. Oui, arrêtons de nous moquer de Dieu. Yemoko Nzambe aloba, qui es-tu fils de l'homme pour ajouter une seule seconde dans ta vie? Et qui es-tu pour ajouter un seul cheveu sur ta tête? Nzamba Zanzambe, personne ne peut changer la volonté de Dieu. Koffi Olomide n'est pas venu au monde pour vivre éternellement. Koffi Olomide, c'est un humain. Les humains ne quittent la terre que par la mort ou par la disparition, par l'enlèvement, comme nous l'avons vécu avec Élie, Enoch, ainsi de suite, Jésus-Christ, ils furent enlevés. Ok? Mais tout le reste ici, Togoku Fakaka. Dans le cimetière, chaque jour aussi, on enterre les gens. Dans la maternité, chaque jour aussi, il y a de nouvelles naissances. Koffi Olomide ne rajeunit pas. Koffi Olomide vieillit. Une minute, une seconde qui passe dans ta vie, ma soeur, c'est un pas vers la mort. La mort, c'est quelque chose de naturel et de vrai. Elle existe pour tout être humain. Yondengo sali message wana okokufa. So nzamba alobi ke Koffi na moni okokufa. Et puis asala nini? Asala nini?
Moi, j'aurais bien voulu peut-être, non, Kofi, na côté ayo, boye na boye, Kofi aza mutu asambela kape, mutu nyo soto asambela kako boya mate ate. Ok? Mais c'est mettre à dire, rappelez-vous aussi, Kofi c'est un père de famille. Hein? Kofi aza mobali ya mutu to mobali ya batu, azali tata ya bana. Yoka nisi bana na etango bako yoka message yo bako sepela nango. Yo soki nzamba la kisho ke Kofi akokufa siko yo. Na ndenge na lokolo olobaka na nzambe yo pe oyebisaki nzambe nini yo lokolo sololaka na nzambe oyebisaki nzambe nini soko olingaka Kofi oyebisaki nzambe nini tam soko oyebisa papa limbisa ye lokolo sololaka na nga papa pardon limbisa ye. Peut-être si Dieu peut t'écouter et changer sa volonté, si seulement toi tu es capable de changer la volonté de Dieu. Mais est-il que personne ne peut changer la volonté de Dieu? Kaka nzambe ye moko nda koki na bonzambe na ye ko bongola volonté na ye. Alors biloko wana c'est pour le faible. Biloko wana ezali biloko oyo ekomami na 2 Timothée chapitre 3. Mama kendo tanga 2 Timothée chapitre 3 dans les derniers jours makambo ozoloba wana ekoya. Batu bakolinga mbongo, batu bakozala boye, bakota na bandako batu pona ko se servir na ba esprit faible tout ça. Yo lokolo tangi nzambe kendo tanga 2 Timothée chapitre 3 totika biloko wana. Mutu nyoso to akokufa. So nzamba la kisio prophétie na ngai. To ya Kofi to pe ya mutsongolo pakala yo moko na ino oyebisi nzambe nini so nzamba la kisi ke to lingana to za na bolingo sambela pona Kofi et pour ce faire tu n'es pas obligé à koya dans les réseaux sociaux ou soit kokenda ta komona Kofi bon pona nga so nzamba la kisi te nini prophétie na ngai yo sambela kaka sambela nga tu n'es pas obligé de venir me le dire wana za babilo mususu oyo soit pour décourager les gens mais il y a des gens qui se découragent jamais donc na koyi kaka na vidéo on a pour que to kabola quand même. Oui, Kofi c'est une personne, c'est un mortel. Il n'est pas immortel, il est mortel. Akufaka un jour. Mutunyo surtout akufaka kaka. Nani te atikala kokufa te na mokile o bino boyeba uto mokile kelama kino lelo a part nzambe. Nani atikala kokufa te. Jésus-Christ kutu mwana na ye akufa mais ekosekwa, n'est-ce pas? Bon alors rebongo siko ba biso mususu to kufa te ndenge nini. Muto akufaka te zaka nzambe. Biso les restes oyo tolongwa na mokili kaka na nzela nkufa kaka. Merci. Nasi Boucho Landa, donc c'est un peu ça quand de Tolobara. Et ana batumsu ba croire na ba prophétie mais appena batumsu bandima prophétie te. Et ana batumsu solo bi na prophétie andimi na prophétie wana jongo pena andimi na e. Mais ana batumsu su ata opesi prophétie. Auti kala kondima prophétie na ote. Amona kala ko lobilika moko ya mabe. Amona kala ko la te ozoko sa te ye kaka za na raison donc c'est un peu ça. Alors nzambe nde ayebi biso soto kufa na biso mutoti kala libanga na mokili azate. Mais tant ba prophétie monsieur ebimaka po mutu mso aza musika na nzambe apusa na susu pembe na nzambe asali la nzambe po ba lobi to e barate mutu azaka mettre à temps pe ya circonstance ezara nzambe mais ba prophétie oyo concernant surtout Kofi Olomide ebimi ebele ba prophétie o ebima ebele makasi alors ngalo ba musala na bango o bazo ya osala ya musique eza musala o ebokola bango o ebokola ka bango o elesa ka bango do musala na bango aviba pona yango wana alors bango monde ba yebiso ki ba tambusa ka musala ngo na ndenge ya solo to na ndenge ya mavwanga bango monde ba yebi metango ba prophétie zo bima esengara mutu apusa na penela makola nzambe do esengara mutu pena ase la nzambe na solo e oza malamu. Merci beaucoup na bato bolandara biso, merci na bato tout o bolandara ya bino Ursil Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino en tout cas so ezamba la liboso koti na chaîne na biso, o s'abonner, commenter, liker, partager et ozala malamu mingi. Partager biso na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. En tout cas nzambe ako pambola yo tukutani à la prochaine occasion. Soki tata nzambe a zongite. Tielanga jema bien et osala malamu mingi. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.
temps.